Mbote la bande konyo soza branché na site na biso ya cleboa.com. Ezali le sous de la nation Tonton Banda. Lelo na ko sale la bino moi série moko pona to lobela mo muke physique. Bon, pona ebandeli na lingi juste boyeba que nazali spécialiste ya physique te mais moi connaissance nanga nazalango na olinga to partager yango ensemble pona bato yo bazali na bayebi yango te soit bazana connaissance ya physique te. Donc to omeka to sala mo babiloko mo mike ensemble. Bon, pona lelo to sala eloko to banda na physique na olinga ke boza na mutu ozana tozana nazana moins na kosenga bino bozana moins connaissance pour qui algèbre. So bozana connaissance pour qui algèbre te na ko sala ba tutoriel moko e kozana na chaîne na biso ya YouTube ou otala kuna ba algèbre. Donc ceux qui ont un problème algèbre okoki kokende ko vérifier ba tutoriel wana. Mais na minute oyo pour la leçon oyo ozana besoin algèbre te, donc continuons sur koki kolanda leçon. Bon, pour na kobanda to ngato yebana no physique ezanini. Bon, na olinga pena na kota na ba définition tende ba sala na ba classe, mais na olinga bo comprendre kaka ce qui ezali eloko nini. Bon, pour na to comprendre bien to komi tuna to ko zo réponse na biso na mituna moko oyo bato ba mituna net. Par exemple moi na mukie moi net il y a 2 ans 3 ans akoy ko mituna ba mituna oyo bozo mona na écran. Par exemple pona nini ma pata ezalaka bleu comprendre moi na mukie mususa ko mituna su pona nini avion et pumbwaka mengai na pumbwaka te. Donc avion zo pumbwa meye moi na ngwazo moi na zo pumbwa te. Question mususu lokola pona nini soki na simbi manga. Donc soki moi na simbi manga na maboko atiki manga ekoyaka. Vous comprenez quoi na se mona soko tiki yango ekoya ezaka manga te lo nyonso so simi na maboko. Donc soza na mokili na biso o aussi na maboko tiki yango ekokoya mona ekoyi eke vani na mabele pona nini esalaka ndenge wana. Et puis question mususu neti par exemple neti ba boato exemple lo mususu ba tcheli kola mai e flottaka likola mai pona nini phénomène wana. Donc biloko wana ezaka physique et puis ça explication il y a phénomène wana na mokili. Et puis physique ezali en tout cas à la base ya ba biloko ebele tout ça lelaka na monde na biso. Donc ba biloko ebele facilita biso et puis ba biloko mususu oye dara biso ko comprendre ndenge nini par exemple planète na biso ezo sala ba biloko ebele le kana même di banda ya planète na biso na univers par exemple et dara biso expliquer biso ba biloko mususu oyo ezakuna. Bon, ezali lo mo eza très important pour na que ndenge bozana bozolanda. Je pense que bosalela internet ezana mutu oyo bozomona Timothy azali toloba azali lokola fondateur ya internet auto ebilelo. Donc Timothy azali aza mutu moko à travers rapide na domaine na physique nde bozomona na physique des particules wana eza na français na si on a sali traduction na littéraire na ebité so traduction eza pena correct parce que on a ebité en bien anglais. Iye asalaki internet na toloba 1989 la période wana. Donc ezalaki pona ko transmettre ba document neti ozana mboka mususu on transmettre on a côté mususu. Donc asalaki lo moko pona ba parvenir ko transmettre ba document. Donc internet e banda inde wana. Donc de bozo mona e wana Timothy azali créateur ya www neto benga wana. Donc asalelaki protocole ya HTTP mutali boso. Pendant kota avant to banda ba biloko na biso na physique na olinga boye beloko moko boye to banda eko salela ba nombre. Par exemple to salela ba nombre et puis to koyeba kena wati ba nombre na biso et oza ba nombre kaka ndenge za te. Par exemple to zana 5 to 10 na physique mingi to banda salela surtout comme 5 et oza ne lo mo. Donc et ozala na unité de mesure. Donc par exemple nous avons un écran on a 1,30 m. Donc nous avons 1,30. Donc tu vas battre en 1,30 m. Donc avec les temps tu comprendre comment est-ce que et là. Mon sous soit bon 1 m² 32.
oyo ya mibale oyo ya misato ezali 25 secondes. Donc bozomona tokomika 25 te mais tokomi 25 s s wana ezo représenter seconde. Donc bomona que ezali tozana chiffre et puis tozana unité de mesure. Mais sikoyo ba unité de mesure na ndenge ya physique ezali na système mo babenga système international d'unité. Na système international d'unité ezali système moko bon eza ba français mais eza utilisé na monde mobimba. Donc bato basalelaka physique basalelaka yango. Donc tozana 7 unités de base na système international oyo. Mais ba unité de base o yango nde tokosalela na physique mobimba. Musu bondo mona ba unité mususu mais ekozala sikoyo dérivé à partir de ba unité de base. Donc c'est très important ya koyeba ba unité de base ya système international d'unité. Donc nde bozo mona tableau wana oyo eza na écran. Donc eza na grandeur, eza na unité et puis symbole nini oyo eza utilisé. Par exemple pour la longueur nde bozo mona pour la longueur unité na biso ekozala mètre. Mètre est représenté par m wana bozo mona. Donc m est représenté mètre. Tout ça na masse. Bon on a rekota muzino na masse te mais to discuter masse masse après. Masse est représenté par kilogramme. Kilogramme bo moni wana eza na k eza na g o ezali o eza représenter kilogramme. Après tout ça na temps. Donc temps est représenté par seconde. Seconde est représenté par s. So vous avez sur l'écran oyo ya liboso o ezaki avant oyo tozaki na 25. Je pense que c'est 25 ou bien 20. 25 secondes donc na combien 25 s. Donc boye bango to représenter temps na seconde. Et ozala na heure t ozala na minute t. Na ndenge ya système international d'unité na biso. Donc seconde de mute ozala ko représenter temps. Na ndenge to tia on ba formule ba bilo mususu wana. Intensité du courant pour nango to salela ampère comme unité comme unité nango ampère bomoni ils allaient représenter par A et puis tout ça la température température de bomoni wana et aux a représenté par Kelvin. Donc Kelvin est à K de bomoni wana K parce que vous voyez température to lobela ba degré to lobela ba Fahrenheit wana selon bato bazana États-Unis bani mais na ndenge ya système international d'unité et aux la Kelvin donc et aux la na K wana. Après tout ça la quantité de matière et aux la mol ezali représenté par MOL de besoin na katia tableau wana. Après tout ça la intensité lumineuse wana et la candela et puis aux la comme et aux représenté par CD. Donc o ezali ba unité oyo ezali bien ya ko yeba pour na continuité ya makambo na biso auto sala na physique. Donc na cause un peu bref parce que na limité ba discussion na biso to ba leçon na biso ezala mulai na kopesa bino moi TP na suka. Donc na rolinga bino nde bozo monana TP à liboso et kozala tous en expression inanée. Donc vous représentez l'inga inanée na système international d'unité. Donc soki bozongi na tableau ya liboso to bozongi si vidéo mona sima bomona soki temps vous comprendre to ezali représenter na nini. Deuxième question na biso ezali expression ya 90 km par heure. Donc 90 km par heure, il faut représenter les bisons na système international d'unité. Donc yomo boyebi ndeni ni beaucoup ça là pour na par exemple les bomonyeza kilomètres par heure. Kilomètre boyebi que non ezali torocha au lieu de kilomètre tolobela kinini kuna liboso pour na heure boyebi sous pour na temps ce qui pour na heure torotiser ni. Donc on a opé une réponse t bo mais qu'à trouver la solution binomoko comme ça na leçon oekoya to discuter moi ma réponse oeza correct. Donc na otika bino awa to mona na vidéo mususu oekoya na sima boti kala malamu en tout cas bo meka ko ceux qui comprendre ceux qui sali au moins confusion zongi sa vidéo ni bandeli comme ça question ezali botu na place botu na ba question na ba commentaire na bino na otika bino awa to mona na sima bye.